Barout, est-ce que vous savez que le pasteur Barout a secoué na bibembe? C'est quoi? Je vous rassure. Pasteur Barout a kené na village na bango. Akuta mutu cercueil déjà batie bembe ba okeko kunda. Maman wana mona pasteur Barout a leli. Aya pasteur Barout a bondela pone bembe. Mwana lamuka. Yango moni même bata message balinga sou Barout c'était pour baloba comment il se comparer na frère Branham. Denis Ndamba Kimatongo. L'homme c'est. Donc, biso vous mettez là oyo disciple. Il y a William Branham Aloba que William Branham c'est un prophète de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et l'autre comprendre que et l'autre pasteur il faut quoi ça la kakuna. Il y a qu'on dit ça batu William Branham comme Dieu et comme Alisumu. Nandel. C'est du péché. Bango tout bon qu'en enfer. Pasteur Barout, il est le seul et unique pasteur na Kinshasa na nuba pakola et salité te nanzoto. Bonjour, mes belles liboso ya ba laptop na bino, liboso ya ba téléphone na bino, nos très chers abonnés à Couloir des Stars, babi partout dans le monde, au bout de la chaîne, au bout partage à l'émission na biso, bozanga rater, ko liker, ko commenter, na nenga mabetu na nenga malam et ça la biso bien. Lelo na ozalanga moko te na zana moko ya bana liste o aza visage ya représenter te na kombo ya l'homme saint dans un corps saint au bino boyebi yena yeto ko beta lisolo concernant liwa ya papa na biso pasteur Barout ou autotika biso récemment awa to ko beta pe baliza côté ya ndenge église congolaise ezo évoluer to ko lobelango awa là na pesi mote na notre DG Aimé Bosita Peine depuis quelque part je vous salue et na pesi mote na maman na nango de Paris maman na nango de Paris chouchou de Golayo pour apprendre pesa mote na Frida Aboulou Mwasi Nzambe Stella Tati nalingi bozana biso na bandi lokola Alpha na katira ko Emmanuel na suka to suka na mino lokola Omega et au sala bien wana ko senga na Hervé Bosita Peine so to zama moral afungulela nga plateau na yamba invité na kombo ya l'homme saint dans ce corps saint. Bonjour l'homme saint. Bonjour chouchou de Gaulois ya ba chouchou bonjour na yo. Bonjour na ba abonné na biso surtout ya Couloir des Stars na bikelo ba moninga na facette mususu donné ba romo mituna. L'homme s'est même bisonine. Bonjour na yemoko le boss balobi Aimé Bosita Peine moto azo pesa mitema batu kimia. Aimé Bosita Peine. Sera promettre au monde à réaliser. Merci, sera promettre moi faire réaliser ata la PK ya chouchou de Gaulois on m'a dit caméléon de la presse bon mais ça n'a pas na peau de bon mais ça la bien. L'homme c'est bonne santé. Te santé ça bien, santé peneza kitoko na ngolo nzambe, Dieu fait grâce. Tozo vivre la biso kitoko. Batbat mais ça n'a ngai po na salaka analyse nyonso. Ba ka ça ba zo na ko be faire mais le bozama surpris. Te ba odala pena surpris po na simbaka partout. Je suis chrétien d'abord. Na bon, pas que le chrétien c'est trop dire. Naza croyant. Parce que je crois en Dieu et puis je crois en Jésus-Christ mais je ne suis pas chrétien. Religion yani. Obi? Religion yani. Tenga na ba religion tenga croyant en Jésus c'est tout. So ndimaga Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na ye. Mais koloba na ngai na za na religion, ce sont des religions des oboma ba église lelo. Ce sont des religions des côté batuli felo lelo. Bon, ils appellent si j'aime sauter maintenant font parenthèse moi, je pense que on a un pasteur wa kimbate ko nani Sama Samukidi. Ba enseignement on a mona ndeni. Église ne pas okene parce que obiga yo ndimesa ndimaka Jésus. Nalandaka Masambukini, mais d'abord Masambukini est dans la position T. Bolimbisanga na la vérité. Il est le seul, soi-disant pasteur, au hasard dans la position T. Pasteur c'est Masambukini. Oui. Pourquoi? Il est très intelligent ce type-là. Il est vraiment intelligent. Il est très sage, mais il n'a pas de position. Aye banarate, azalaka na ngambo Jésus, to azalaka na ngambo Dieu des Noirs, to azalaka na ngambo nini. Pourquoi j'ai dit ça? Ngana landa ba prédication est belé. Sorozo landé dans ba partie oyo yemoko andimaka que Jésus-Christ est un vrai envoyé de Dieu.
Ouais, ndimaka maboya abande Jésus peut ndima mais to boya ba misusu ta tellement ba ba ndimaka Yesu kaza yemo le sauver mais ba sauver ba zebele selon ba prédication. Nzambe jamais atinda ba sauver rebelle depuis mukili ezala mukili. Na terre Noé atinda ba te belé te basala arche. À chaque époque. Oui, atinda mutu moro Noé. Noé sali arche. Ba tutu ba koti. On comprend? Na terre Lot na Sodome et Gomorrhe atinda ba te belé te. À travers Lot nde batu bisu ba bika na sima ya Lot. Donc tout tika ko kosa batu ko latsa batu mama futa moko boye ke Nzambe Simon Kimbangu pe aza intel date, ce sont des distractions. Ce sont des envoyés de Dieu au Nzamba tinda ba te liloba na pour ba reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans l'élo c'est l'homme c'est dans l'élo na naza le roi sauveur. Mais c'est là ba prédication passer Samuel na Samuki na barai. On dirait yende muto yepe na époque ne il muto sauveur. Wana distraction. D'abord ma Samuki da te arabi so agenda otanga ngona na poto. Donc ça veut dire batangi c'est ma mbo ya royebisa biso. Quand y a un angina le banot. Batangi c'est ma mbo c'est ce qu'on a dans ma mbo na lo bara et il y a selon esprit. Donc le Saint-Esprit m'a révélé, je suis en train de parler. Merci l'homme c'est ça maman comme na bisoté le plan to yaki mingi poto vendre la pour na liwa ya pasteur barutu autotika biso ya message avant de ko tawana na ko tuno moi question moko ndingo yo mon évolution ya église ba église à Congo évolution na ngeza bien bazar dans les bons ou bien moi yuki kezali ngala benga ngo sous église de na benga ngo masangani ya batu là où le gens excusez là où les gens ba yeko sangana basala ba boké na bango lelo ba église ezotambusa malisu selon l'esprit. Et puis quel esprit? Selon l'Esprit Saint. La Bible dit Jésus a dit à ses disciples abina kei na kotika bino ba orphelin te. Na otinde la bino molimo mo santu. Yango ndenge okende ko convaincre mitema ya batu po bandima ngai nkolo. Mais lelo ba pasteur ba tinda Saint-Esprit convocation mitema ya batu te. Lelo ba pasteur ne ba komo ko convaincre mitema batu po acha ba offrande. Ouais. Lelo ba pasteur ba komo ko convaincre mitema batu po ba na ba dim. Lelo ba pasteur ba komo ko convaincre mitema batu po sala ba appel de fonds. Mais repentance ezali souté. Allez faire de toutes les nations mes disciples on Nzamba loba na Bible tout le monde a ngoli souté. Ah wana Congo. Partout dans le monde papa. Tozanga na recommandation moko oh Jésus a tiké la biso. Jésus nous a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher à des nations, il faut pas prendre ma bénédiction. La Bible nous dit dans Deutéronome, si tu marches selon la parole de Dieu, voici toutes les bénédictions et Rolando. Naza na ngona mutu. Ngoko zo nga ba passer na mino yo che bango awa na yesa bango ke yonde tiyo boza na Nzambe te. Et puis na démontrer ba passer na mino nyoso ba na Nzambe. Tango ba passer tango oti ensemble est ba ope baza bien baza de ba église mona ke l'homme so bien oyo église Nzambe baza oyo ba otambola bien. Pona mono nglobe ka ko te. Ndete pa ba route. Nzambe azali. Ok, pas à Moïse Mbi. Nzambazali. L'homme c'est Nzambazali. Je suis sûr. Obi. Nani? Denis Nzamba Kimatongo. L'homme c'est. Mazaka même pasteur, arche de Noé. Denis Les Nzamba sa Kimayekala. Moi Denis Les wana. Si ben to suite Denis Les Siboeto che awa. Te papa. Ah, ouais pasteur yo benga. Ngondo ni. Obi Denis Les Amelisa batu ba mai na mboko. Ta joina de skromo. Ya malili ya moto nyos. Zwa mai tali wa TV na obondelela. Batu babika nango l'homme c'est il faut to ndi batu babika témoignage ezali batu babika nango. Mutu abika nango azate. Denis ando sa ba théâtre na yi. Te zaki ba théâtre papa, ouais zaki ba théâtre. To so la pembe, to lo ba vérité que il y a des églises oyoyo. Quand tu es là, tu sens vraiment que Dieu est là. Mais beaucoup des églises au monde sont là plein, sont là nini nzamba zate. Si c'est peut pasteur Mutombo. Nani? Pasteur Mutombo. Apôtre Mutombo. Ah. Apôtre Mutombo a une parole mais côté bon nzambe faut la vérifier. Tika boy, oh l'homme c'est. Tika boy. Et ça vérité na lo ba. Pasteur apôtre Mutombo. Azana parole, azana connaissance. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il y a un problème dans Maramba Bonzambe.
L'autre, comment on sait la mingi connaissance dans biso que l'esprit. Le Saint-Esprit est sous katina bisoté. Pourquoi tu as connaissance? Maëla Bomoto. Ba potre, ba pasteur belé au monde, ba évangéliste belé, français belé na munoroka tant aya bisibino. Dieu m'a dit, vous savez, Dieu le dit Dieu pendant François Zoloboy. Ça c'est comme dans sangi français na à langue. Hein Hervé, bossi ta peine. Mouta sangi français. Alors ben on se connaît à langue. Oh, Seigneur mon Dieu, Shinda Barayoke Yeke, Shinda Mama Chara, Wano ki ba maman nyo surtout mi tue tobogi, Hervé pas le balang. Na Hervé bosita. Bosita peine, le balang fort. So yo kango siko yo le bise Joe pena nzamba zo ke nzamba sakima. Yana ba Christ nzamba za la suite alunga. Alongwa, nzamba salimwa kala. Agali sute. Merci l'homme c'est ce que tu as maman comme na biso eza pasteur na biso ya munene ya mboko na kombo ya pasteur Bauti ya Otikotika biso ba kufi na mboka ya Canada mais ba version na ebime belé pona liwa na ba msu ba lo bazolo bake akena ki renouveler ba contrat na kuna na tombe ya prophète ya Boulet Branham misu ba lobio azaki maladi misu ba lobio boye souci ya bana kenota bana na malade écouter kuna vraie version pena parce que kishasa ba lobaka mamna bon mais c'est l'homme c'est parce que na ebi oza mutuma okota pena ba succès ba téléspectateur na biso ya couloir de star bana biso balingi ba vrai réseau ya liwa ya pasteur Bauti eza d'abord pasteur Bauti abeli lokwa batutu babelaka âge oui na âge il est le seul pasteur oyo a annoncé liwa na ye et puis ayebisi ba fidèle ke na okelo la Tigabwe je vous rassure annoncé de liwa na ye avant kufa oui ça fait combien ça fait déjà Kalamingi te okatanga zo bela maladie pene ko makasa zo tambola sou bien te pasteur Bauti il est le seul et unique pasteur na Kinshasa nanu ba pakola e salité te na nzoto ndenge nini sasa tomona ba pasteur a Chasoyi Chasoyi na Bible to ni ramsa patanga fungula verset tomona ngona kata mutukawa pasteur a Chasoyi tomona bango na pasteur nani ngata iko mutu na bi tomona ba pasteur za montage ezali montage na yebi makambo wana te moi je parle de pasteur a Chasoyi tomona ba pasteur awa ba pengwa lokola ba Denis Lesi tomona ba pasteur ba bima ba miso ba misa ba tu ba magorodo na libumu tomona makambo wana Kinshasa mais Bauti est-ce que vous savez que le pasteur Bauti a sekousa na bibembe sikabwe je vous rassure pasteur Bauti a kenda na village na bango akuta mutu cercueil déjà ba tie bembe ba ko kunda maman wana mona pasteur Bauti a leli aya pasteur Bauti a bondela pone bembe mwana lamuka badenlesa lo bango wana so ya ba mankiona wana la makiona te histoire vraie Bauti a uti Kinshasa kiti na village Bauti aéroport bazoya ba ke kunde bembe et maman ni na rondima bazwa mwana ba kote na kata cercueil ba finiki cercueil ba ke kunda so ba tele mbongo arondima te papa Bauti asala makambo solo yango moni même ba ta message balinga sou Bauti te po balobaka comment ko se comparer na frère Branham toko tana lobe fond pe ni mo bien balobi pasteur Bauti a déjà mal aimé na ba collègue na ya Branham par rapport à ndenge ke akena côté ya défense na église ya pasteur Joël Tatou te ya défense or Joël Tatou aboyaka Branham abiga Branham aza frère mais ke côté na église na yango moni ba collègue pasteur ya ye o ya Branham ba ina ba bi on linge pena sous il y a un problème tout le monde veut que ton nima Branham comme Dieu Branham n'est pas Dieu na monde entier mobimba to na nzambe moko même Bouddha tanga zalaka en vie atikala ko yebisa mutu teke masumu no elimbisami même Bouddha alimbisa masumu mutu Mahomet alimbisa masumu mutu te Timbangu alimbisa masumu mutu te bango nyonso tu wana bandeko lo banzambe na likola sa nini alimbisa yo mais Jésus il était le seul et l'unique l'envoyé de Dieu oya qui na sepa limbisi masumu abatu ayebisi mutu kende masumu no elimbisami et ça la mananu te donc c'est wayango nazoloba c'est que dans le monde auto dans nzambe moko qui est Jésus Christ de Nazareth
Le reste, tout au monde, ce sont des envoyés de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Les autres comprennent que et loko passer il faut quoi ça la kakuna. Il y a qu'on dimisa batu William Branham comme Dieu et comme Alisumu. Ah nanden. C'est du péché. Bango tout bon en enfer. Il y a un moment il passait barout à télémela en lobby. William Branham c'est un frère. Comme ou bien loko la batunyo surtout. Makambo nzamba c'est là William Branham a rosa la ngope pa na yo ndeko na ngai. Bango balingaki Barout abanda ko honorer abanda ko sambela William Branham. Oh, William Branham n'est pas Dieu. William Branham c'est un frère comme toi et moi. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Mais l'homme c'est pas ni mo fond le mo. Comment on a passé Barout na banana Branham pena mona muketi akoni na enseignement sonné côté banora savoir que Branham William Branham za nzambe. Mais et comme ndeni na dernier table ya boya lo bakiazala kwa frère a confirmé ba Joël Tatou et comme atina ba ninga na église ya communauté moko ba baza sous contre. Non mais le problème est ça d'abord on a répondu non avant na yawana. Ce qui pasteur Barout a dit côté pas Joël Tatou. Kuna tozana besoin ba amo bazo bunga kuna. Bunga. Oh. Yo bité na ba prophète ba bunga ba am. Detinani po yo bi yo tanginga ko moi ba utakendo te pani. Oh l'homme mutu kutu ba uta zu kutu makolo yepa na eseke yo compter. Le pasteur Barout il savait que là-bas il y a des brebis perdues. Je n'ai pas que je vais de brebis perdues. Oui, je dois aller prêcher l'évangile là-bas. C'est un mec. Le monsieur là qui est aux autres prophète. Wana yom to benga prophète. Ça prophète de la nation Joël Tatou prophète. Benga prophète papa. Ça la prophétie na mboko là. Wana baza bato bazo perdre nzela bazo bungisa bana nzambe nzela. La Bible dit soki obungisi brebis moko yo okokena enfer. Kanda nzambe ozali kona. Oma ba prophète mino nyoso botanga nga bakomwana. Bango nyoso kanda nzambe ozali kona bango. Po bazo bungisa bana nzambe. Lelo les gens balingi suko sambela te bavandeli prophétie à cause de la faux prophète Nabino wana. Oh, la Bible ne nous dit pas allez on va prophétiser pour toi. Té. La Bible nous recommande d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Faire quelqu'un disciple à Jésus et ça goye bisete que maman amilo zandoki. Ça sens té. Elle a sens té. Yebise ma frère ma sœur bongola motema na yo. Landa kolo Yesu. Nzamba na besoin na yo tika mabe. Vous comprenez? Aujourd'hui comment maman na bino kombo na ye maman Marceline ya solo on yo baby ya solo papa passer maman bino bana na yolo ndé na hôtel bona mono la tika le soir rouge na kaleso anga ye wapi na kisi bagangi wa nzambe amsera c'est comme ça. Wa église to moli maboko ndenge lelo batu ya message ba ina baruti po ateyaka le vrai message. On a professeur T'es pas baroute prophétie. C'est quoi d'abord la prophétie? Prophétie est obligatoire te nzambe fo loba. Nzamba loba na temps o ya lingi. Mais aba ko moloba nzambe na makasi. Ba comme oh jeudi journée prophétique. Donc nzamba loba chaque jeudi. Nzamba c'est la programme mobo aloba chaque jeudi. So raté jeudi. Na récupérer bino nzamba ko. Asanga pona bino wana, asanga pona bino. Hein? Ba prophète. Nzamba dans la jour te. Ndeto solano boye nzamba ko lobela biso pe awo. Bravo. Bato tout ba pesa sango pour la baroute. Ngana zo banga. Si c'est vrai. Bino bato bondimela William Branham. Bozana bolingo. Bokoyi ko ina passer baroute te. Vraiment. La Bible dit Dieu est amour. Quand Dieu a tant aimé le monde. Donc cela veut dire et l'autre qu'on représente que Dieu existe c'est l'amour. Et l'autre l'exarabiso que nzamba zali za bolingo. Si vous avez un bolingo texte nzamba za ngamuno. Dieu est amour. Dieu est amour. Si vous muninga lobi pasteur Barnani Branham aza prophète. C'est un frère comme tout le monde. On a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Ogoine pour la nini. Plutôt yo faut lingaye ce qui pas na yo monika pengui. Yo faut lingaye ote yakaye po azonga na bosolo.
okoyine te ndeti biso toyinaka bato baboyaka Jésus te tovandaka na bango toliaka na bango po tolakisa bango qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est que na message bolingo ezate donc Nzambe pe kuna ala te. Oh ba message bango nyonso to kaka ba o ba yinipa. Bango nyonso to bakoma au tabernacle d'Intel, au tabernacle batu nyonso a message nga prier na message. Oyebi ke na message ba komisa biso na point moko boye ya ko comparer ba miracle Jésus asala na o William Branham asala. Na ezape nyonso ba ola saka o pe ya biso asala miracle mse na nia mabe. Mais ça bouzoba. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 20, nous savons que le véritable Dieu est là. Nous connaissons la vérité par son Fils Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc 1 Jean nous explique que ton dimeli bosolo, mais bosolo ngona mwana na ye o eza kolo Yesu. Mais yenda zali le véritable Dieu et la vie éternelle. Bayebisa biso William Branham te. Bayebisa biso Kimbangu te. Bayebisa biso Bouddha te. Bayebisa biso Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Diable a tenté Jésus. Ayebisi mibwaka nzamba kotinda ba ange bakoyamba yo. Kolo atalié. Aïbissi, tu tenteras jamais le Seigneur ton Dieu. Alors, Aïbissi, qui est ton Dieu? C'est moi, non? Tu n'as pas le droit de venir. Donc, Jésus est Dieu. Donc, frère ou pasteur Nabiso Barout, il avait raison. Moi, je vais demander à ma fidèle, tout le monde prier Kuna. Donc, bino tout mokimba ko. To sambele pas Barout, to landa kombo wana te ya Branham ke bata message te. Bate ya biso Jésus-Christ comme Dieu. To landa ndekuna. Et l'homme ça c'est comme na to tout kamo bonabi démarche wana banjonga na dernière na suka pona ni parce que so ebe que frère Louis ça. Non, il y a un problème. Et alors la lelo batu bazo condamner pasteur Barout pour atiki mwana yi. Non, ya wana. Voilà. Message à Branham est divisé en deux parties. En première partie, le message à Branham est un problème. Il y a moi na disciple naïe. Moi William Branham, il n'était pas un serviteur de Dieu. C'est différent de moi Barout Lelo qui est un serviteur de Dieu. Mouto bandeko tambola na William Branham. Ozaki à tout moment na William Branham a présenté William Branham comme un prophète. Et c'est moi, William Branham, qui présenté William Branham comme Dieu. Ah. Oui. Ça fait une histoire. Dans Sambeli Kuna. Yango wano moni lelo message kabwana. Ba obalanda mwana. Et puis ba obalanda collaborateur. Yo tambolaka nanga yalo la Hervé. Nda tambolaka nanga partout. Moi nanga tikala na ndako ate yakate eloko te nana ko betela bino vraie histoire nanga Hervé donc biso vous mettez landa oyo disciple ya William Branham aloba que William Branham c'est un prophète de Dieu, il n'est pas Dieu. Merci l'homme saint tout le monde madame Souka mais question pour nous rattraper mais na tout nango pe balobi pasteur Baouti akufi babi ko likambo ya leadership. Tout le monde deuxième pasteur aza mwana nete aza collaborateur na yo azaki na aza na église wana mais on dirait ba mine mamango qui nous dirait mwana pena zolinga pena donc héritage à père quoi. Non, il a pas un héritage. Vous savez d'abord il y a beaucoup de collaborateurs les lots de pasteurs ne travaillent pas. Cela veut dire que business ya pasteur c'est l'église. Le business à pasteur c'est l'église. Business ça c'est voilà. C'est l'église neuf fout à pasteur. C'est l'église neuf laisse à pasteur. Pasteur maintenant a ses enfants. Oh azo tangisa, oh azo kolisa, oh azo bokola. Quand on a vu que va te bele ba hôtel melanga, mais c'est vrai. Ce que pasteur wana kufi. Bazu batikeli yo diriger église. Tant comment diriger église
obosani ke pasteur na tikaki mwasi na bana ozwi mbongo ozwi nyonso tozolia okomisa ngo ya yo ofaire chier bana wana obomi bana wana. C'est pour cela moni tous les serviteurs de Dieu ayebi ke pona garder pe etonga ya nkolo epe te lelo oyo soki pe église ya pasteur nani ebu elobi te kaka bana nde mais des collaborateurs sûrs te basali yonde fosa na bango oyebi pasteur Moïse Mbiye papa Mbiye mulaya atikela église te tika we na fongola bino sikolo yo bo comprendre en vérité. C'est l'ensemble des anciens ya Bethel bavanda basala basali otobengaka non élection bavandi si ba serviteur yepe mwana atie candidature. Les gens maintenant ont regardé de quelle manière mwana do sala nkolo, quelle grâce est pas ya mwana batu nyonso ba seni ba voter. Même ça que non madame loko lobby venant non mais quand ko contredire yo et maman Nzambe. Je ne pense pas que Nzambe ne soit pour na mutu. Et non que ceux qui ba sani ko sauf que les wana que pasteur zo mbongo voter mais ils appena tinami na Nzambe te il fallait Nzambe na pour na mutu. Mais so ba sala élection nzoto. Kasi c'est que les gars qui n'ont pas esprit batu bakenda ko sambela bakota mabondeli. Corruption ya nini dans mabon Nzambe. Kasi si ba corrompre c'est que bino nde ba serviteur ko pona ki ba faux serviteur. C'est que hier ça n'est vrai. C'est yango na biso bino na faibo bimise na poisson. Yango moni lelo église ya pasteur Moïse Mbiye et comme il a 3 kilts ba plein. Donc c'est que Dieu est là. Papa na biso baroute dès son vivant. Moi na déjà bandé ko exercer ministère comme il Kolo World. Siko akende. Atike l'église yemorote. Il est de serviteur au travail. Deuxième pasteur mutasima na micho sana makambu to mwana mutazo azo gérer. Kolanda ye, kolanda mutu na simelo bi téléphone tikelo ga eloko nanga. Te non. Non. Elobi bongo te. Ba tikela ga mutu tonga na Nzambe soki Nzamba lobi. Yango moni baruta lobango na cher. Atuna église mon balobi nani asepelaka na ministère ya mwana nga ote kuta tuna bango na mwana batu babi oui batunde batanga kombo ya mwana ya baru. Donc l'ensemble nde epona mwana wana tikala lelo ndenga tika une église. Mais azaki deuxième pasteur te. Là je ne sais pas na robetela ngomba. Merci l'homme saint to mo na suka ve bo sitape na zo sinalenga déjà. L'homme c'est moi qui so mo elinga wa. Toujours senti penda association ba pasteur donc motivation ba pasteur que kolaki na bango kufi ba lobe on a ba écran neza na matière ba pesa communication tout le monde le silence on dirait muta kufa zala mutu moko normal boy parce que baroute azala ki différent na bango nyonso tout et belé ba pasteur au moni ba sala ba NCC soki nini o sa ba association na bango wana ce sont des pasteurs déjà ba bunga nzela ba za suna Nzambe te pasteur ba utaki na kati ba association te ba bilo na pasteur utaki ya lukani na peso exemple moi muke pasteur Kakenza église de comment mais si le lozo benga un serviteur pasteur Kakenza masa bunga Nzambe kala kweya selon l'homme c'est diminuer bola et ça va pembe tout se comprendre. Il y a beaucoup de pasteurs lelo Nzambe za lisuté comment ba rotatola témoignage à malamu pe makama malamu pa ya mouton Nzambe salé la vraie qui est baroute. Même il y a pas vrai on le bagi ba lo bagi oyo baroute atiki lukela nga Kinshasa ma église ni neza le roi temple ya baroute si le plan ni munene tout na munene na construction na nyonso c'est pour vous dire que nini et si là et nzungu wana donc baroute andima ko se sacrifier akanga ceinture na libumpa tongela Nzambe temple donc ngai na benga baroute lelo azali le rôle à Salomo et pas Nzambe. To croire na ngo. Akena kimia le pasteur Barout a kufi na Nzambe. Imaginez muto a la kabato alobi nga na okende. Nde na boye o ne senga nga na sala pona Nzambe langa na sina sali. Ngai na bino foto kuta na wapi na paradis. Nsuba lobeza ba moto na ebe déjà okufa déjà ba contre silaki yango abeta ko ndinga Jésus ki na okende. Lokutana ajwana ke simbela kisani. Baroute sa kolagi na ye akufi na ye na ngolo Nzambe
Batu misu bakokufa bakolana ndenge basi ba passer bakufa mobala kufi le mota kufi lobi. L'homme c'est. Wana problème na bande ko na biso wana. Na lobi kaka. Batu misu bakufa bon. Au moins Liwa Deniles. Nazo loba ngon lelo bokanga lelo ko na loba. Liwa Deniles ko za liwa soni ko leka ba liwa ba passer nyonso. Poni. Ah, pona ni. Pon Nzamba sa kima e mazoni ka kopesa batu ke na Nzambe. Ça problème de liste. Ah, ça problème na. On a prophète a koloba maloba. Si boye ninga e awa to vanda ngana e to parler sur Jésus na leki non na Bible musika. Yo leki de liste na Bible pe na connaissance sa Bible. Musika telemate. L'homme de Njondo. Azelo côté ebi ku mamba Nzambe te. Oya na biso ale kata lobelo maloba. Muto yebi makambo Nzamba ko vanda. Amela nkoi. Oh non, l'homme c'est non permettre ni ate. Wana za quand même pas bandiminer bazali ba wana ba responsable banini. Avant d'azo mela Eneken. Muto e mamba sans alcool. Et ça sans alcool, c'était avec alcool. La Bible me dit malheur à ceux qui ont de la bravure pour boire du vin et de la violence pour mêler des liqueurs fortes. Malheur na muto ya na posa, yo ki posa ya ko mela masanga. C'est ma Bible qui me dit. Ce qu'un pasteur avant d'enbayer Eneken, au benye pasteur. C'est le porte Paul avait un peu d'alcool. Non. C'est qu'il y a un bel estomac. L'homme c'est no kem so lelo yo suka ba mbote fo suka na losambo to suka na losambo même so nzalbe banza ba pa mama ko. Merci avec vos sita peine si ma caméra to comme na so na so lokola alpha na katia lokolo Emmanuel na suka lokolo omega to comme na suka l'homme c'est na habité o suka na prière to ba mbote parce que o kena biso likolo fort. Te ba la Nzambe on a bongo ni motema ta bongo la motema. Bientôt église. Ah non. Merci na. Hervé si t'appelles à ça l'église après on appelle à ça la simba. Ah bon beso bo sebo benga tabe tambunda. Merci na aimé bo si t'appelles depuis quelque part pour na confiance na pesi mote ba tout bon na chuchu de Gola votre aime des serviteurs autrement dit caméra de la presse muta chanza ba couleur na TV ko nga boeza mo rare quoi. Donc il tokuta ni mbala simasi même chaîne couloir des stars. Ciao.